pasi pe mawa pona ndeko na biso vie de loin, star na biso, artiste na biso, icône ya théâtre, mutu asekisaka bino, mutu oyo asekisaka bino na bandako. Avec ye, tu n'as pas de stress. Avec ye, sokozo yokaye, oza toujours, oza na ye plutôt, ozalaka toujours ya koseka. Ye asekisaka bato na makambo ya kosekisa te pa no koseka kaka. Asepelisa bino. Eloko nini ekomeli vie de loin. Qu'est-ce qui est arrivé? Et pas star na bino. Eloko nini ekomeli ndeko na bino, vie de loin star na bino. Eza pasi pe mawakasi na mitema to compatir na ndeko. Voilà. Problème eza boy. To kende musika te. Boyebi ke biso na Bibiche Mbombo officiel. To lingara toujours ko milieu du village. To lingara toujours ko compatir na ba oyo bazana ba en fait na état moko ya faiblesse. To yakana to pesa ka conseil. En tout cas pour ko sunga pe bato ebele o bazape na kamoko na vie de loin. Boyebi, ça fait quelques temps, vie de l'heure, à Balaki Monsina Justine Mata. Oyo, Bolingona Bango, ezalaki vraiment monde entier, Bamona Bolingona Bango a officialisaki relation naye, na mwasi naye Justine Mata. O babota ka mwana moko akufaka baye ko bota lisusu mwana mususu. To monaka mariage religieux, to monaka tout le monde a un mariage civil na bango, en tout cas les kanaka bien. Tout le monde a ba télé réalité na bango na ba réseaux sociaux, en tout cas bolingo na bango ezalaki li susu ya ko bombate. Donc abimisa ki le rôle la mwasi ya star. Boyebi ke tout le monde a boyebi ke non vie de l'eau liboso azalaka na mwasi no abanda ko boaka trop Olga Mbambi boyebi. C'est que Justine Mata lobi aza mwasi na ya bomwana a supporter na ba temps ya pasi quoi. Boyoka ki jour ya mariage religieux na ye civil na ye vie de loin alelaki boyoka ki serment o ya salaki pona mwasi na ye. En tout cas na vie ce qui to yé bakamambo comme la biso na vie mais il y a d'autres choses to koka osala ngote. Nzambe ka ande aza au-delà de tout. Boyoka ki serment oya lobaki, oya pretaki, maloba oya lobaki pona mwasi na ye, boyoka kabino nyonso. Et biso to mona ke bolingwango ezalaka normal, ezaka kitoko, bolingwango eza nango ti lelo, donc toyebika ke non bazana bango na vie ya bien. Je me souviens, non comme bozana wana, bozana betela bino vraie histoire. Voilà. Nayebi ke vie de loin na 2020, vie de loin zalaka aboyebi basera belaka. Ayaka kozwa soin. En tout cas, tozaka parmi bato oyo, tozalaka vraiment na ye place azalaka loger. Tozalaka vraiment to ando kende kuna kotale ko rendre visite. Et jour mon to sali vidéo na ye. To sali vidéo, ezaki vidéo moko mende za bosi osimbi star no na nzoto. Ponga vidéo na yebi awate na yebi depuis Congo kala, ba 2009-2008. To ando sala na ba émission et tout. Na eba moninga Bibiche Mbombo to yambani wana soko to kangine photo to kangani na nzoto donc façon to kangana ki biso mibale donc photo na publié on dirait na page nanga et comme la ki mwasi na ye bat bazu batindeli mwasi na ye e bisinga Bibiche vidéo auto kangi photo auto kangi mwasi nanga amoni yango et tout amoni yango et ça la bien te bona ngabi nga to kangi na ndenga mabete donc j'ai compris que alinga ki mwasi na ye makasi alingi ko blesser moi si na été c'est juste simple photo bato bazalaki wana bazaki témoin tozaki na ba génie okasa na ba idor bokwala en tout cas tozaki vraiment bato belé wana mais to kanga ezaki kandenge zalaka mutu na tourna ye aya kangi photo sko photo nga na kanga ki wana tellement na chaka plante ya pembe yé pache teinture à pembe donc photo na ba publier yango ba tout cas ndenge zala songi ba tindeli moi si na ye ne moi si na bengaki oh na bozo kanga photo boy mais na comprendre ki azongeli ngabi mwasi nanga sepelite je compris que non mutu oyo alingi mwasi nae atezaki na ndenge moko mabete ao respecter mwasi nae donc c'est ça wane c'était en passant la vraie histoire eza nini les vraies histoires to la vraie ok histoire eza nini bino mo bo complète bo cha balana balé Justine Mata bazaki na bango together ka boyebi na bolingo na bango et tout après quelque temps Justine Mata, bazali sous together,
bazofanda ndako moko te. Pourquoi bazofanda ndako moko te? Pour entourage o histoire onga na yebi onga na yoki entourage ya Justine Mata kaka nde bake ko publier secret na ye aki ayebisi en fait ba camarade de koloba abetel bango li solo ke ngai na vidéo tozaka su esika moko te tokabwana déjà tozaka su esika moko te donc bakabwana depuis kala depuis janvier ngana bino toyebite na réseaux sociaux mutu moko pe ayebaki te. Siko na entourage na ye wana eza na mutu moko nde abengi mama youtubeuse bengo ba kronimama abengi kronimama moko pona tanga kombote azaka na poto abengi ke oyebite vidéo ndenge za boye na mwasi na ye bazaka lisusu te pona nini mobali raison ya mwasi selon ye mobali azalaka na tante ton na ye azalaka bise voyage zonga boy sala boy azalaka na temps mwasi te. Raison ya mobali oyo ngana yoki ezake mwasi aza tellement aza déjà fille à milliers oui ba fille à milliers balinga ba concert balinga ko bima ko kende ba restaurant de ba fille ba abwa kama ala tabi azal apparaître ba mona ye donc raison mobali wana o ngana yoki et boyebike soki boyebite ba o ba yebite mwasi ya vie de loin azalaka ex mwasi ya Ibrator ou aza artiste musicien en mboka na biso ba o ba Ibrator te aza ex musicien en mboka na biso abanda koyembe pa ya soki Fabregas te Fali quelque chose comme ça non Fabregas ou héritier quelque bon en fait n'habite place à Outa mais quelque part on a entre Fabregas ou héritier selon histoire de toyoki babanda déjà bolingo na bango kala avant babala na vie de loin abanda koya ba concert wana Justine abanda koya ba concert donc ba tunyo so baye baka bolingo na bango ce qui s'est fait que vie de loin a commis un problème na mwasi na ye soit disons bat bazolo bakeno Ibrator bazongani na mobali na ye mwasi ya vie de loin oh bisoto soyoka ke bazongani baza together yango moni lelo comme na ba réseaux sociaux oh on a telika oh vie de loin nani vidéo abimisi ba vidéo ya nani ya Justine Mata non vidéo de Ibrator plutôt abimisi ba vidéo je me suis dit non na kota na luka ba recherche nde na meka ki ampe na luki nde na eko zula bino oyo nga na yoki to ebite makambo ba réseaux sociaux to yoka ango ezaka 100% vérité otoye la rabinote parce que vérité eza bango moko kande bayebi amoye moko kolo likambo aleka aloba parce que bino boyebi biso ba congolais muto ko beta histoire na yo on dirait yenda za na place na yo mais eza yete a confirmer que ngana zalaka elikambo eza donc a bete la muto histoire na yo on dirait yenda za yo donc ayebi yo bien donc c'est ça histoire obiso toyoki parce que ngana lobaka na makambo bolingo mwasi na mobali nde bayebaka vérité na makambo ezoleka donc biso toyeba na biso te tu vas nous montrer vidéo loin na mwasi na ye en tout cas vraiment vidéo là soka lingi mwasi aolakisa vraiment tout le monde que alingi mwasi na ye to bi que vidéo loin abota pena basi belé o nga na yoka abota pena basi belé et Justine azaka mwasi na ya bo mwana et baye balani baboti qu'est-ce qui s'est passé au juste selon mwasi mobile azaka ka busy aza anytime na makambo tournage matakita zonga boye mwasi pe aza fille ya millier fille ya entourage mère boss azo bima na batu na ba restaurant azo bima na batu ba concert azo kende en tout cas donc au sentir a panzaka bambong o biso toyeku et on a ina loba yango mibali les hommes avec un grand H mobali il faut za mobali ngana comprendre te mibali o bazalaka mwasi aza au-dessus na yo non comment na linga un peu to mekampe ko discerner to mekampe ko discuter together na que les abonnés intelligents boza vraiment na kati ya chaîne o mobali avec un grand H ata balobi mwasi aza na mbongo au-delà mais mwasi à cause autorité sur yo te non ngako mobali soko za bongo no lingo te
Mobali, il faut que soko lobi na mwasi laisse moi ça tiki. Soko lobi na mwasi ne fait pas ça, moi ça salité. Yango na vie, mobali, il faut bon se battre, ozaka na mbongo, ozaka au-dessus à mwasi, oui. Nzamba sala mwasi ke mwasi za na se mobali azali kolo boye mam na oloba. Nzamba sa bino boye position wana. Mwasi il faut za na se mobali azali kolo. C'est contre la Bible, les à l'inverse, mobali za na se non. Yango mobali kolukate, yango mibali musu batala kateli, moi sokandenga za na mbongo ebele aza vraiment au-dessus. Encore m'a peut-être complexé ou bien on t'a dit moi sur un jour à moi sur mon elangai. Et ceux qui au but au talapé basi mingi ba oyo basoki para na foyer na bango mibali bakomaka na se na bango au moins moi ça suit pouvoir comme gangela mobali et surtout baso bazaka autoritaire azape na mbongo ebele mobali azana le côté au moins on a toujours autoritaire yango nzambe to contredit ma nzamba lobate yo mobali batonto bo landanga luka ozalaka toujours au-dessus ya mwasi na yo. En plus, il faut que le mobali qu'on néglige. En fait, yo mobali, il faut que toujours aux au-dessus. Yango, dans un côté à vie de loi, bien, à star, à Ebani, moi c'est un star boy na boy. Au-delà de tout, moi si personne comme a commis un niveau, kena abima libanda, a kenda kaba concert, à ça la kaboy, c'est parce que toi tu l'as autorisé. Vie de loi, ça vient nanga. To solo laka très bien na minute so na bengi au yamba téléphone. Allo ba allo plasma mbombo ya benganga mbombo plasma au benganga. Au comprendre. Au-delà de tout, mobali ce que moi ça comme déjà une autorité sur yo. Tu n'as pas osa na droit na te kolobelaye. Mobali o tiki moi si na yo. À quel concert moi ça libala. À quel concert à Zongi. Abimina ba camarade. Non, faut pas faire ça. Soko za marié. Tambolo na bato baza marié. Soza célibataire au moins. Mais si tu es marié, ba vino ya kokendaka ba boîte, kokendaka ba concert, ko duma kawana, biloko wana ezali biloko moko, je ne sais pas. Faut toi non pas mobali parce que mobali c'est toi qui as la parole, c'est toi qui as un mot à dire. Moi si c'est bien beaucoup ça business woman au sein de business mais il faut ça na ba limite pour respecter ton nom. Ba moni un homme marié moko moi si moko bala na bo moni na concert na ba répétition ba musicien bozo moni na ba ekiri na banganda. Oh. Donc donc c'est ça. Non, mon até loko on a kolobati. Mais tu éviter qu'est-ce qui s'est passé au juste. Parce que Justine, on a tu que non, au-delà de tout, à s'appeler businesswoman, à s'appeler business naie, à s'appeler na bambon naie. Oui, moi si peut déjà sur un bon na vie. C'est difficile à maîtriser, hein. Ana mbongone, ana chicon. A mataka kitara ba vieux azo matakita sana mbo yo mon balongo ebise va là-bas fanda au yo côté. Au yo côté, au moins aux ala mobali oya lingi makasi. Donc, il faut faire très attention. Peut-être que n'a pas ya Justine, il y a mon copain Aibi Makamamoni na libala parce que tu es condamné à 100%. Pour et l'autre c'est que non bazala to get daté. Bon mi balinde ba Aibi. Pour 100% vérité, bangonde ba roloba. En plus peut jamais ba ko ya la télévision ba bim sa vérité na bango. Na katiwana vie de loin azana part na ye ya tort. Justine pe azana part na ye. Ya mabe o ya sali parce que batu bakabona pamba te pour no komati na niveau que no bozara su tugeda te soki mutu moko ndaza na tort makasi mutu moko olandela muninga bozongana mais soko moni o ya fandi c'est que mabe eza partagé donc ça fait mal. Comme un artiste na biso vie de loin te bi kazaka na Olga Mbambi lelo akomi na mwasi mususu ezo simba lisusu te oui vie à bastar eza bon ce n'est pas seulement vie à bastar eza bongo na rectifier ezo dépendre to ebi pe bastar mususu to eba ekana mwasi moko comme Weranson to eba na mwasi moko mampata depuis nga na kola na ebaka wera na mampata malgré banzondi nga kosala mais aka na mwasi moko mais eza star o biso to eba on a yeba ti lelo a changé moi cité Weranson. Donc c'est ça. Ma belle a partagé tout mon yo ba publier na ki vidéo moko ebimi
que Olga abandaki na vidéo moko bamonaki ye bazolia na mbanga to lobangata na lingala bazopesa na bipwepwe na Ibrator. Ok, bon, ekozala pe vidéo ya kala. Soki eza vidéo ya kala, ok, eza nango le passé. Mais soki eza vidéo après avoir divorcé na vie de loi, eza vraiment bien te, eza moi passé, wana eza ko humilié. Yango ba star vie na bango za toujours exposé. Makambo vie de loi toye nango na réseaux sociaux parce que tomoni bango moko ba publier, tomoni image ebimi. Yango toye nango po aza star. Soka zaka star te. Makambo to toya nango te parce que chaque jour makambo zo sala mais na ba foyer na bolingwa batu, il y a des choses qui se font. Mais tellement baza batu mo ba yebana te moyen to lobelango ezate. Siko eza na bateau pe ba se retrouver na ka o la vie de loin. Surtout total la liba la vie de loin moi si n'est pas même 5 ans. Je ne pense pas qu'il va salir 5 ans ya mariage. Yango mindela balobaka ozana mwasi. Boko sa 10 ans na mwasi, bo fan de sika morote bokenda ka bokuta na 10 ans. Mais ceux qui bo fan dinda comme pendant une année. Boye bana bien koleka kut na 9 ans obozaki libanda. Yango moni mindele basala ka jamais mundela ko bala mwasi son ke ba fan de sika moko. Mundele akofanda na mwasi pendant ce que ça mouké 3 ans pour abalaye. Donc il faut un mec chaud qui est engagement au non sala et simba. Mutu moko te na vie abalaka pour a divorcer. Non. Nani yango lingaki non na baby simbo na bali ou na baby siton na passé na mutu mobwe to balani et puis to divorcer. Personne.